batata ba mama na lolenge botelemi lisusu na tina ya kolanda nzambe na biso nisika oyo bobongisaki mpona kokumisaka ye mpe koyekola lolenge ya lingaka yango nde ezali kosala bango mwa esengo moke pamba te biso bayindo tobalukila nzambe na biso tala na mokolo oyo ya yenga bayindo ndenge basokende kokumisa banzambe bapaya oyo azali mpona biso te ezali kopesa pasi mingi mais oyo sikoyo nde ezali tango na biso oyo tozali na bososoli po toyeba kolanda yango mpo bamingi bazoyoka kasi bazoyeba te oyo baza koyoka et c'est ça kozongela nzambe mpungu bazomona deja koprive ba désir na bango ezali mikumba mingi kasi na biso matondo mingi ndenge batata na ngai ba mama elenge ndenge bozali kotelema na mokolo ya lelo mpona lokumu ya nzambi mpungu na biso. J'espère que epona biso ndenge ngai naza kozwa mokolo ya lelo na kati na bilembo namonaki oyo makambo etali le 6 avril elakisi ke le 6 avril wana soki tozali koluka kokembela yango ezolakisa ke tondimaki tata nzambi mpungu tulendo mpe ntumwa na ye oyo atindelaka biso mvuluzi kimbangu mpona koya komema lobiko epai ya bakoko na biso. Bakoko na biso lokola bazalaki mutu makasi baboyaki koyoka mai ya mvuluzi kimbangu baboyaka koyoka mai ya mama Kipavita nde yango esali ete lelo biso tozala na boloko. Kasi mvuluzi kimbangu ayaki mpona generation ya bakoko na biso pe ya batata na biso kasi bakoko pe batata na biso baboyaki koyamba mvuluzi kimbangu na tango azalaki vivant bazalaki komone lokola moto ameli masanga langwe nde aya koyebisa bango makambo ezanga tina bamisusu bazalaki kokanisa maye oyo mvuluzi kimbangu bandaki kosala kobikisa maladi kotelemisa bakoka kolobisa bababa komonisa bavegle kolamusa bawei bamisusu bapesaki ye kombo magicien kasi oyo basosolaki balandaka mvuluzi kimbangu me lokola bazalaki mokie nde ye kosala ke mvuluzi kimbangu mayayaki na yango na tango wana po ekangola bakoko mpe batata na biso esalama te. Kasi ya solo bato mingi balobaka mvuluzi kimbangu banda apesa masakoli na ye wana ti lelo ekokisamaka te me mvuluzi kimbangu soki apesaki masakoli wana ti lelo ekokisamaka te parce que botala wuta na eleko ya biye moko mvuluzi kimbangu azalaka vivant bakoko na biso bazwaka ye lokola moto aliboma bazwaka ye lokola mulangu masanga e bazwaka ye lokola magicien balobi ete makambo azwa kobimisa na monoko ayebi yango te yango sikoyo esalaki batata na biso bakoko na biso maye balakisa yango epai na bana na bango ezalaki te po bazwaki yango lokola nzela ya lokuta. Kasi generation oyo ebongisamaki po bamona bilembo yango ezali generation oyo biso tozali yango wana me na generation oyo biso tozali bato ya motu makasi baleki ebele koleka na eleko oyo ya mvuluzi kimbangu azalaka vivant mpe mama Kipavita. Mpona nini lelo bayindo bisika nyonso bapanzani na bisika nyonso bazali mateya oyo biso toza koteya tosango toza kopesa ezali kolanda bango bisika nyonso. Bamisusu baza kolanda na television bamisusu baza kolanda na YouTube me bakoko na biso botalaka neti mama Kipavita azalaki tango wana azalaki na Angola atambolaki te kokoma Egypte atambolaki te kokoma Ethiopie atambolaki te kokoma Burkina Faso atambolaki te mpona kokoa bamboka wana nyonso me biso message eza kotambola à travers média na YouTube na television nde sango yango eza kotambola me bayindo baboyi na bango kaka
quelle que soit les preuves o ba monaka neleko o ba yokaka pardon ba monaka te ba yokaka neleko ya mama Kipambita neleko ya Vulusi Kimbangu ke Zambi pungatele misaka bantumo na tina kolonga Afrika kasi bakoko na biso na filika baboya ki koyoka kotosa pe kosalela yango bamingi bazo sosola yango te pamba te conscience nanu esali kati na bango te parce que conscience yango de ezali eloko oyo epesaka bososoli kati na moto ya koyeba ke likambo oyo ezali solo to likambo ezali ya solo te yango na bosomona lelo tozali kaka na pasi mingi mais koko na biso otolobaka Mvemba Nzinga tango wana ye azwaki batisimo na tata na ye Nzinga Nkuvu ye pe akobaki moto oyo abande ko soutenir religion ya l'étranger na tradition culture bayaki na ngona coutume mwana na ye kutu ya liboso yende mutazalaki premier évêque na kati Afrique oyo akende ko yekola ki chrétienté epai ya ba portugais pe aye awa akomi ko enseigner mwana wana metata na ye tango aye ko comprendre ke bazali ko teka biso lokola baumbu ayebisi bamindele bato boza kozala mabele na biso oyo pona kokende na bango na Amerika pona kosalisa bango musala buumbu bazokende konyokwa makokufa pe bazokende ebele mingi bazongisilaki ye malobe epai na bamindele yo mutu ozolo bango bazali ebele me pona biso nanu kutu bakoki nombre biso toza kolinga te toza kolinga komultiplier kozwa susu bajeune garçon pe na mwa keke bajeune fille po bakende kosala misala Mvemba Nzinga mwa makanisi ya bomoto ebandaki koyela ye me telema kazalaki na maboko ya mindele bango nde mutu baza kodirige ye abandaki kobanga oyo soki na bina me faire face en tout cas ekozala pasi mingi kasi likambo ya kokamwa kaka motomboki ya Nzambi Pungu mpe muteki Kongo Nzambi Pungu akende koyoka losambo na ye ekamwisa ngai donc elingi kolakisa ke biso ba oyo basumuki oyo tosumuka na bakategori nyonso tokoma ko desespere mutu lokola nga mpenza Nzambe koyoka losambo na ngai tokoma ko desespere kasi likambo ya kokamwa Mvemba Nzinga bayaki koyoka losambo na ye ezalaka ndenge nini bamindele tango bayaki kokotisa bitumba epai na biso na 1526 wana presima na mboka oyo tozobenga lelo Sakalunga tope na mboka oyo tozobenga lelo na ngambu ya Ndongo Sakalunga wana lelo oyo na monoko ya lelo babatisa yango epa bamindele Sao Tome bakoko na biso bande kobenga village wana Sakalunga ezalaki mwa musika te na mboka oyo ya Ndongo bamindele ba portugais na tango wana na 1526 bango nde mutu bayaka sikoyo penza mpona koenvahir Kongo mobimba nde na tango ba portugais bakotisaka bitumba na kati ya mboka oyo tobengi Ndongo ba portugais batindaka moto na bango moko kombo na ye ezalaki Aguiar na 1526 mpona komemela bandeko na ye bibundeli ya bitumba po babotola mabele pe bomengo na biso Mvemba Nzinga wana azali na pouvoir aza kosala déjà 20 ans parce que Mvemba
te nde na kati na bitumba na makile sopanaki ebele mpe bokonzi ya Mvemba Nzinga ezalaki susu na makasi te mpo bamindele siko bamilakisa ke yo totiaki yo komi kaka representant na biso mpe etiketi pamba etiketi wana yango babengi na lopoto representant. Mvemba Nzinga ntango pasi ekotaki ayaki kosuka asukaka abi bonzambo oyo ngai na ndimi kutimi oyo ngai na yambi oyo nakoti na mabele na biso ya Kongo nzoka ezali kaka ya tongo midi pokwa mpona kosopa makila bango balobaki na biso boboto babeti yo mbata na litama oyo opesa litama mosusu nzoka kosala bongo ezalaki nde po tokoma besclave kobeta mbata na litama oyo kopesa mosusu elakisaki mpo nyonso bakosala biso tondima. Alors Mvemba Nzinga ntango asukaka nde ayaki koyeba ke mindele ya liboso bakotaki na mboka na biso ezali baportugais mpe ayei kokomprendre ke bango nde bayei mpona kobebisa mboka na biso mpe banda christianisme eye epai na biso liwa ekoti mabota ekomi kokabwana mpe kikongo ebungi mobulu ya makasi eyaki na mboka na biso mpona ntango wana balongoli monoko oyo bandeko bamana afrique bakoti portugais monoko bande koyoka na biso nyonso bamindele balongoli yango na mabele na biso bakoti portugais ntango Mvemba Nzinga amoni mobulu ya makasi eyaki na mboka na biso mpe komema bakoko na biso na bowumbu ndenge balingi na losambo Mvemba Nzinga akotaki ayaki kolela makasi epai ya Nzambe osike Mvemba Nzinga ntango bazoki batemi na tata na ye Nzinga Nku ntango Nzinga Nku ayaki kokomprendre ke bonzambe wana ezali ya biso te ntango alingi kosedebatize kaka ye moko mwana ne Mvemba Nzinga aye kopesa rapport epai baportugais mpe baportugais bapesi ye misio ya koboma tata na ye mpo ye amonaki lokola tata alingi abunga nzela kozongela su nzamba bakoko kasi ye moko ntango aye kokomprendre ke christianisme wana eye epai na biso epona komema liwa ekoti mabote ekomi kokabwana bato na tata na mama na bango bato bakomi kosimba na ndenge babotami bana ya mama leki bana ya loko bana tata moni bakomi komona bango lokola bamunia ndenge lelo oyo tokabwani na kati na bikolo ndenge epesameli biso tokomi kozwa kaka pire mwana oyo boti nde osomona ye mpenza nde ye nde moto ya malunga liboso ya bato nyonso bolingo na yo nyonso epai na ye ke epai na bato mosusu lolenge moko mama soki aboti te azalaka na bolingo ya makasi ya mobali me mama soki abandi kobota bana 5-6 bolingo elongwaka pa tata nyonso ekendaka pa ya bana nde tata komi lokola mongunia mama komaka lisusu na posa ya tata te nde mwasi akoma kosopose pa ya tata bokabwana ekomi kokota oyo tozobenga badivorce mwasi na mobali bakovanda lelo lobi incomprehension ekoti badispute ekoti nyonso wana elakisi milimo oyo ya kikresete oyo tozalaki nango toyamba ezali molimo oyo esangisaka te. J'espère que soki totali maloba ye moko Yesu oyo balindele bademelaka biso na mokanda na Luke chapitre nango 12 alobaka boye boboto te kasi bitumba bino bokanisi na yeli bino boboto na yeli bino boboto te kasi bitumba pe na ye kokabola pe na ye kotia moto kati na bato naza kozela yango tikuna ekopela wana kozala lokola batisimo bakopesa ngai me bato baza kotanga baza kososola yango te maloba oyo Yesu alobaki kotia moto kati na mokili nini eza na biso kati na mokili moto kokabwana kobomana koyinana kotongasana misala oyo eyaka wana utakala kasi tangu Mvemba Nzinga oyo akomaki roi asuksedaka tata na ye oyo babomaka na baportugais ntango ekokomprendre ke na kikristianisme nde toyekokoma bawumbu ya
mindele tokomi kokufa mabote komi kokabwana kindoke koti koyinana bitumba pe bongo na bongo mobulu ya makasi eyaki na bamboka na biso pe komema bakoko na biso na bowumbu ndeye alobi tango tozali kosambela nzambe mpungu tozalaka boye te bitumba ezalaka kati na biso te boyokani ezalaka bondeko ezalaka me religio oyo eye kotya biso kati na mikakatano religio oyo eye kokabola biso nde mvemba nzinga ayaki kozonga mpona na kolelepa ya nzambe mpungu lolenge moko mpe na ntango na biso alelo ngai na bino totombokelaka nzambe na biso ezalaka mpenza suva foti na biso te foti ya batata oyo baboti biso bamemaka biso na bakatolike bamemaka biso na baprotestant bamemaka biso na batémoin de Jéhovah bamemaka biso na mangomba ya ndenge na ndenge na ntango wana telemeke tozalaki bainconscient mpe moto akolakisa biso azalaki te nde yango biso tokumisaka banzambe wana mpe tolandaka na bamangomba wana eloko elakisiki ezali foti na biso te mpo lelo oyo ntango boyoki tata wasambula fongoli munoko kotalisa nzambe bakoko boye kokomprendre mbala moko mpo bozala bapona miuta kobotama na bino nde yango lelo bosoki na nzela siko kozonga na nzela soki lelo awa na Congo ekole ebandaka pamba te mvemba nzinga moto asinyaka yango epa baportugais baya koensegne biso bobango balongola biso na bobiso abomi tata na ye mpe alongoli kombo na ye ya mvemba nzinga bapesi ye kombo Alfonso Premier ayaki koboma susu leki na ye Panzu Nzinga oyo aboyaka batemi mpe aboyaki bonzambe ya bapaya kasi ye moto ya mabe ndenge wana ayaki kosala reconnaissance ya kolobake wi na kati na bonzambe oyo ememeli biso pasi ememeli biso bamaladi ememeli biso kufa ememeli biso bokabwani ememeli biso kobomasana donc elakisi bonzambe ya mabe tika na zonga ndabondela nzambi mpungu ntango mosusu akoyoka kolela na ngai me lokola nzambi mpungu azali tate ya bolingo mpo na kolakisa biso basumuki oyo tosalaka nyonso tomonaka ezalaka malamu na bomoto na biso elingi kolobaki soki orekonaitre ke ozali mosumuki kozonga na kati na nzambi mpungu tolendo okokatana relation na masumu nyonso ozalaki kosala mpe na baposano ya mabe ozalaki kosala mpe barelation oyo bomaki ya kokabwana ili fo kozongisa yango na bondeko ya solo mpenza alo mvemba nzinga ntango akei kolelepa ya nzambe alelaka makasi amibomaka nzala aye kolela epai ya nzambe mpungu mpo na pasi oyo ekotaka na Congo butu mpe moi mvemba nzinga abandaka kolela mpo na Congo butu mpe moi ezwaka ntango mpo na kolela masumu na ye kasi na kati na butu mpe moi ndenge abandaki kolela mpo na mboka Congo ndenge ekabamaki na mosuni na molimo epai ya bamindele na baye moko mokonzi azalaki na nguya liboso ya mindele te kutu bana Congo nde bazalaki kobanga me mindele bazokobanga ye te ndenge bapresident na biso Afrique lelo bamindele babangaka bango te ndenge moko ezalaka kala kasi na butu wana ntango alalaka ayaka kolota ndoto moko yango wana alobaka batata bamama ntango lelo ozongi na nzela Congo olobi onga natiki mabe natiki masumu me ozwaka bilembo te bambasi baya koyebisako eloko te bankulu baya kolakisako eloko te ezolakisa papa mama ozali na eloko moko ya kobeba kati na bizaleli na yo sikoyo nano okomi na kontakti te na baye ya molimo yango ozomona baza kosekue yo te yango oza komona osecour na bango epa na yo ezali te mpo na koya kolobela yo mbemba nzinga mikabaka komikaba wana oyo nzambi mpungu alobaka epai ya
kosala mokano na ngai mpe kopesa banzela na bango nyonso mabe mokongo mpe komikabe epai na ngai wana ngai nzambe pungutu lendo na koyokela bango oyo nakokana nyonso mpe na maso botala mosumuki oyo atekaka Kongo abomisi bakoko abomi tata mpe mama na ye na kati na reconnaissance aye kolela epai ya nzambe pungu na ntina mpasi oyo ekotaki Kongo nde na kati na kolela wana aye kolota ndoto moko ndoto wana ezalaki nini ayaki komona likolo efungwami ntango likolo efungwami amonaka nkembo moko ebimaki na likolo ya koloba kutu te donc elakisi réponse ya kolela na ye mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées soki ye kuta bomaka asopaka makila losambo nde bayoki yango et parce que elakisi kalapaki ndai mpe asengaki bolimbisi na kozongela lisusu mabe oyo te limbisa ngai aye kolela epai ya nzambe na kati ya ndoto wana ntango amonaki lokola nkembo moko ebimaki na likolo ya koloba kutu te aye komona likolo efungwani mwasi moko ya kitoko makasi ya mwindo kombo na ye Ngudia Mwenze Mandombe Ngudia Mwenze Mandombe ntango apimi na likolo mpe akiti liboso na ye alobi na ye na ntango oyo nzambe abongisaki soki ekoki mbwetete ya nsilulu ekoya na Kongo yebadisa mavanga mamo mambibusu mabana nyoka alobi kolela na yo toyoki yango me Kongo eza kaka na boloko keleketso ezalaki na boloko kame bayokaki mongongo ya ntuma oyo nzambe pungu atindelaki ye abi na ntango oyo nzambe pungu abongisaki soki ekoki mbwetete ya nsilulu ekoya donki mwinda ya bilaka yango babengi mbwetete ya nsilulu mwinda ya bilaka ekoya na Kongo yebedisa mavanga mamo mambibuzu mabana nyoka bana nyoka na bazali nani bana ya diabulu parce que nyoka diabulu asepresentaka physique na serpent kasi na tango wana oyo nzambe pungu atiaka mbwetete wana ya bilaka eya kotelema mpe kobebisa mabongisi nyonso mpe misala nyonso ya mabe ya bato ya satana oyo tozobenga lelo bamindele mais sikobota banda na la 26 la 1526 oyo ya kotaka bilaka liboso mvuluski mbangu te mutu apesaki yango po bato bazotala mingi bilaka kaka oyo ya le 17 août 1922 o elekaka siècle te oui mais sikobotala banda 1526 masakoli oyo bayeki kopesa mbemba nzinga ntango mwasi moko ya kitoko abimaki ya mwindo kombo na ye Ngudia Mwenze Mandombe banda 1526 si tokoma na lekamvulus kimba bilakani ekokisamaki combien de siècles oui ndenge tukosoko de kopesa nzela bilaka ya mvulus kimbango ekokisama te bilaka oyo Ngudia Mwenze Mandombe apesaka yango mpona pasi ekotaki na Kongo po biso tolongwa na pasi me Ngudia Mwenze azalaki na pasi te nzambe pungu azalaka na pasi te mpona kolongola biso na pasi bakoko na biso bayokaki bilaka wana kasi bamibongisaki te alors Ngudia Mwenze Mandombe
likolo pe akiti na se alobi na ye na tango oyo nzambe abongisaki soki ekoki mbwetete ya ntilulu ekoya na Congo yebebisa mavangama mo mambifusu ekobebisa makambo nyonso ya mabe mabana manioka ya bato ya Satana mindele yani imwana wangangu za tata nzambi ampungu mwinda wane kotelema na mokili yazali babenge mwana mayele ya nzambi pungu tulendo bukana kwiza tango yako ya sika zibula ngangu ankongo meso sika zibula ngangu akongo meso tango motu wana koya akofongola misu ya bana Kongo nyonso akongo wane zolakisa Afrika sika fuza yeyoka kakala dia dio muyinza dia Kongo abi akobebisa pe akosikisa milimo wana oyo ezali konyokola pe kangiba na Kongo sika fuza yeyoka kaka la dio pardon muyinza dia Kongo na mokili nyonso ya Kongo tobengi Afrika akotumba akobebisa misala nyonso oyo ya mabe ya banani ya bana manioka. Alors siko tango bango bakoya na tango wana si lelo tozomona bamindele baza korenye banda 1526 sina lelo na sali bino rappel po tozokotela 2021 na 2022 pour la liberté na biso banoir na indépendance spirituelle mbemba nzinga alelaka azwaka biyano ke tango yango soko ekoki nzambi punga kotela misambo tete ya ntilulu mpona kobebisa misala nyonso ya mabe ya bana nyoka oyo Satana bamindele ya Satana ye oyo akoza azali mwana mayele ya nzambi pungu yani imwana wangangu za tata nzambi ya pungu bukana kwiza tango akoya sika simula nkangwa Kongo meso sika vuza yeyoka kakala ya dio muyinza ya Kongo bien sûr na 1526 masakoli epesamaki basali bayaki te na 1698 mama mafuta telemaki abandi kolonga Kongo ebiki te misala nyonso ya bamindele bebisamaki te mamaki pampi te na 1704 akei bakoko bazoki liberté te misala mabe ya bamindele ya bebisamaki te ngolu zikimbango aye kutu bato misala mabe nde batumbi bakangi vuluzi batumbi mamaki pambita vuluzi kimbango aye bato misala mabe nde bakangi vuluzi kimbango mpona nini paske bato oyo ekomemela liloba bazali kozwa ye lokola eloko ya kosakana lokola magicien lokola esprima moko boye mobola azanga eloko lokola moto azanga mayele na kati na ngoma bakupe ezalaki mpona nini komemela bato sango bato yango bazakana na mabe bato yango bazakana na koyima bato yango bazakana na baposa na nzoto bato yango bazakana na bokabwani mpe na koyinana biloko mosusu mpe esalaki tala pasi ya mamaki pambita tala pasi ya vulusi kimbangu bilaka oyo bapesaki nguta 1526 eyeko ekokisama te alors nzambi mpungu mpona nini nzambi mpungu azotala soki aye kokokisa yango alobi akobebisa misala nyonso ya bana nyoka lelo ezaka mindele te paske bizaleli oyo mindele bamemelaki biso yango biso tokomi kosalela ntango tokomi kosalela bizaleli wana biso mpe tokomi lokola bana nyoka sikoyo ntango nzambi pungu ngitikila wana ekoya oyo tozobenga matata
bakata wana to bitumba wana bamindele kaka te mutu bakosuka na bato mwindo oyo bakomi na bizaleli ya mindele bazali kobenga mwana kombo ya bandele mindele ndombe ozali moto mwindo ozali na kutimi ya bamindele nelateli ya mindele na bizaleli ya mabe ya koboya ndeko na yo na bizaleli ya mabe ya kokabwana na bandeko na yo ya bizaleli ya mabe ya komipesa na milango na komela bamasanga bave na bizaleli mabe ya kosala makambo ya bosoni ya kotonga ya bazuwa meka misala mabe yango na bamindele te ya koyina misala na bango yango na ya satana te metango yo mwana nkongo za nango yo bokomi mwana nyoka ozomona tozolela indépendance spirituelle metala kati na yo so sokolisa te nyonso so mibongisi yango moni mama kipa vita yaki atei mwana bato baziki batumbie na moto kongo ebikaki te tata kimbangwa ye mwana bato batie na boloko mbula tuku misatu kongo ebikaki te lelo ngano tolobi tokende kofete le 6 avril mpona kokanisa kondima nzambe pungu oyo asalaki kati na biso ya kotindela biso tumwa kimbangu eke biso kimbangu kutu bomonaki ye te boyebaki ye te boyokata mateya na ye te bozali kondima ye me waza oyo bozo koyoka boza kotala boye boza kondima mateya na ye te e boza kotiango pene na misala comme se doit te tala bilaka 1526 kino lelo na nekokisami te bolanda malamu indépendance spirituelle ya Bruce Kimbangu bootangela ngo siècle siko botala banda 1526 bapesaka masakoli oyo mpona kobika ya Congo ti tokomi na oyo eleko oyo Bruce Kimbangu apesaki masakoli combien d'années combien de siècles c'est ça bantu moto yaka ntango nyonso mpona korapelaka bato lolenge oyo nzambe mpunga zolinga biso tomikomisa mpe ndenge tokosalela mpona tozwa liberté ya solo et c'est ça sikafuza yeyoka kakala dia dio muyinza dia Congo yefutula bena Congo munzila Congo yefutula bena Congo munzila Congo ya kozongisa bana ya Afrika na maboko ya nzambe pungu tulendo kozongisa na maboko ya nzambe pungu yango toza koteya yango toza kolakisa yango toza kobimisa makambo mose bombama yango yoki na monoko oyo babengi yango kakala sitafuza yeyoka kakala dia dio kobimisa basekele nyonso ebombama ya bato ya mabe po bana Congo bacomprendre bazonga na nzela Congo c'est ça kadi lolo iluzolo lwatata nzambi ya mpungu pamba te oyo ezali komokano ya nzambi mpungu tulendo mudiandi Congo dina futumuka mubafwa yekituka mwinda unasika mesa makanda mandombe mamisala oyo tango ekosala ekoya bana ya Congo bakofungwa mamisu mayele na bango ekozonga mpe bakoya kozwa bososoli ya kozonga na nzela Congo si ya kenzola nza ya mvimba ndiona unakwiza wena wanene oyo ezali koya ezali ya makasi ye munzila Congo nza ya mvimba kandizeiko muningu wu kanata unabedisa babo yebya pio mokili bayebite tango ekokokisama yango ezali kaka bilembo ya indépendance balobilango banda 1626 pardon tina lelo indépendance eyaka te si masakoli wana na 1747 mokonzi moko aye kozingela kombo ne nzinga mpudi na mboka ya Mbanza Congo atombola
tozobenga na kombo ya kalaba ndoko bengo sakalunga ayaka kotala mabele na biso mpo ayekotala mabele na biso pardon pe na bomengo tozalaki na yango kasi na maloba na ye na Congo mpona kotongisa kiyikuda wana na monoko ya français babengango couvent na ye na Congo mpona kotongisa kiyikuda wana babengango couvent mpona koteya bana Congo bayeba ya biso donc message wana penza ye alobi toye kotonga couvent tokokota bana Congo tokoteya bango mpo bayeba ya biso bamindele base multiplier mpona kotonga bisika ya komema biso banyindo koyekusa biso kibomondele yango esali ke ntango bana Congo bake kokota kuna bayekoli kibomondele babwaki bo biso nde independance wana ekokisama te ti lelo oyo sikoyo biso fale totonga mpe mpona kozongisa bana Congo na nzela Congo nzambi pungwai pasi za mona tata Kimbangu pasi za mona mama Kipamfita nzambi mpungu solo batata ba mama boyoki mabongisa indépendance spirituelle bandi lelo te ebanda kala yango na lobaki turo na mekaka nanu kozongisa bino na bord découverte mpo bokomprenaka siko génération oyo soki torate indépendance oyo ezali na limite le 17 août 2022 soki torate yango bomoni bakoko na biso ntango barataka yango na 1526 omoni bowumbu batekamaki bowumbu basakanelaki bango koboma kokunda mobimba mpe babindele baza nango bakose refugee na Afrique sikoyo biso banoir bakosala biso nini bapapa bamama yango nasengaki bino aide na koso wuti koleka ke ngai na bino tokoma basacrificatere ya solo basacrificatere bazali baoyo batiki baposa nyonso ya nzoto bamikabi mobimba epai na nzambe mpo na kokangola Afrika mobimba keleke so toza moke na moke oyo soki tomibongisi na losambo na biso tokokangola Afrika yango nasengaki bino aide batata bamama totika banzela na biso ya mabebo Congo tomikaba epai na nzambi pungu tosala oyo ezali lusolo lwa tata nzambi pungu oyo babengi tosala volonté na ye mpe tozongisa bolingo kati na biso mpo losambo na biso ekoka koyambama epai na mokili na molimo pamba te kati na biso soki toza na mbindo losambo na biso ekoyambama te mpe biyano ekoya te mpo na Kongo na biso mpe Afrika mobimba ekende na kokangolama yango wana nasengi bino lisu